beaucoup na balondinion so ya 3W Vérité Universelle Télévision kandine sabino Vérité Universelle Télévision et c'est la bino kamakam de bana poto toyo kanaki quoi babe misuna bino bolinga kamingi masolo ya artiste o ezo memama na yemoko Gilora Gilabu Barcelone de la presse babinga na za bilenga 4 bana poto bana Paris fubu babilenga 4 ngo eza na nini pour découvrir bilenga 4 o eza 4 ya Laura Gilabu il faut s'abonner kana Vérité Universelle Télévision de beaucoup découvrir bilenga 4 o eza na 4 ya Laura Gilabu balobi sans oublier na sima caméra na moni Ezekiel mobali ya mulai wale ki batu nyos na mulai na 4 ya Vérité Universelle aza mobali ya pembe babi na 4 ya Vérité Universelle to komi sa to zaka ngai na Abdal na 4 ya Vérité Universelle batu ya pembe sans oublier mon boss maître John depuis Switzerland moi na poto ya tanga nga benga ka date na nga bana poto bino pe bosa ba fort ya ko luka ba date na bino balobi mikolo to tuna zaza Maître John abi mikolo azolo bati mikolo azo tunisa bino kaka bazaza bo tuna zaza pona nini baninga na classe Zaza s'est retrouvé na kati ya Maya terrasse libula kende ko sala nini balobi lelo Gilora Gilabu azolobela sur les cordons émission na sur les cordons ba cordon ya ba site nazo ya ba concert na ngai mama Gates ala pe moko ya ba journaliste asala rappel na site moko pe boye bani Congo Suisse Télévision na ko yamba lelo ko pesela biso makambo balobi si Jares autre lo musique mama Vicky Cartel on singa dans régie ay ba ko déjà pour na ko yamba déjà invité na ngai déjà vraiment bonjour mama. En tout cas, vraiment bonjour maman. Bonjour maman, bonne santé. Santé, ça bien quand on a pépélé dans le système cara. Vraiment, vraiment, maman Vandano, vraiment, Balobi, les loups, très cher, fidèle internaute. Balobi Sylvain, il y a un cas Algérie, qui a obéi à ma benanga, il y Emmanuel célèbre, Brenda obéi à ma benanga, capitaine. Maman, bonne santé. Bon, Banaki, le monde est bon, on a santé, ça pépélé. Donc, Namoro, le lolo, ngayo en live. Mais à la reine Laura quoi. Donc merci à toi. Maman Vérité Universelle les mbala liboso et ambayo. Mbala liboso et ambayo batu bayebi ke bazo comprendre que maman aza journaliste, maman asala kawapi, maman abanda musala na oyo wapi, o mekempe ko expliquer biso bata Vérité Universelle, ba abonner à biso ba mekempe ko comprendre qui est maman Ouf. En fait, merci vraiment la reine Laura, Babi la reine ambassadrice Nakatia Vérité Universelle. En tout cas, vraiment, la mignon du Seigneur, Nakatia Congo Suisse TV, il y a boss John, Babi Bilengide Koto. En tout cas, j'étais salué à passer mon boss John, Molonga de maman Micheline. Moi, il y a boss, merci vraiment. Donc, merci vraiment. Maman Guetti Mickey peut hôtel Koyebi Sabiso au bandi musal no ya carrière ya ki journaliste quand puis au bandi on a site ninti le lo ko se retrouver na kati ya Congo Suisse Télévision. En tout cas vraiment merci maman alors pour la question na yo. Ngala bandi musala ya site oyo et pas ya CVD, j'étais salé à passant molonga na maman Valence à na kati à Londres vient na veut dire Gino mokonzi a DG donc karaï na kati à Londres na bandango kuna na bandi musala oyo na 2000 si je me trompe pas na 2017 ni na bandango na site ya CVD to na longwa na kei na Congo préféré et à la fin na kitina mabele na biso mabele à moi na mboka ya papa na biso maître John na Congo Suisse TV. Merci beaucoup, maman Iguette, après ce mois parcours na mon qui parce que le vraiment tout ça qui vraiment ma kamumi vraiment était que parcours ya maman Iguette c'était mais talaka que sa première photo ya mbaina kati ya Vérité Universelle Télévision il faut aller ba moi mon qui en bonné maman Iguette babi le tout sur les cordons ba cordon ya ba site na biso ba o bazo coordonner biso était que yo journaliste OK na site moko boy okuta na cordon moko boy cordon wana to benga ki boss moko boye ndo benga ki boss na yo maître John Simao atindo ke ekuta na cordon mobali okuta na cordon mo coordonner site a mo mbali abisu avant na bima na obanda musala fona bima na yo est-ce que arrive à capter vraiment donc et comme le PDG loko wana oui c'est vrai comme elanga
ba cordon vraiment conseil na pesa la bino bozo bebe bisa musala ya ba site puis ba boss na bino surtout ba boss bazali banda Congo tellement ya za na kin yem ta coordonner ba tunyo se komi donc pesa litete liliete donc cela veut dire ba ebité o na lobby za boye ba cordon na biso ya ba site na biso na kati ya mboka na biso Congo Kinshasa ba baby si boulot oyo en fait au moins la muto vraiment na posa ko travailler muto pena na posa pena énergie wana ye nango pena bosser na kati ya site wana mais cordon mo lela e moi ba licence ou avoir les canaux émission wana et c'est ngalo to bima to ça quelque part to solama makamba kati siko to muto yaki na posa travailler tongo aye au travail ndé na temo mama Laura ngala par exemple ngai ti tamsu yo travara kitoko koleka ngai mais tellement ngana pesa nzoto na cédara trop molimo céding et kota minga ba chauffeur kota pe na ba cordon ana bani ko céder trop corps na ngai pas cordon wana alors cordon ko soit comme muto ebi bouloté a comme ko remplacer na place nanga soit a kati nga la technique azu ba partie nanga na sala ki a kati yango azu o ya bien pesi muto na ko ma ba sanga na nzoto ba comme ko sa couple ba ko sa mbato lo ba de polele ala azu ba partie nanga My Get Vérité Universelle Télévision et le barama kambo eza solo et le bara polele bangana lobi ke ba cordon ba komi ko coordonner na ba nzoto ya ba journaliste est-ce que c'est solo to eza lokuta eza ya solo ba cordon ba koma ko sala mama Laura eza presque partout surtout ndenge ba site ngo botem Laura ba yebo ngana okamwa marambo kaleza la rate ba site comme sombola o site kingani o site likasu o site yebo o site carte o site soki joel.com flash unité o site méga en tout cas même na comprendre té donc Joël comme na comprendre té ba site donc Joël a moi li gablo na ye moi ote kama ba crédit na ye azu moi ordinateur azu moi caméra na ye on a ça la site joel.com et puis ma mère li bosso à Congo Suite en tout cas vraiment j'étais salé à passer donc yango la maman Laura vraiment très cher fidèle internaute babi il faut laisser il faut laisser les kindumbalisation et ça bien té pour na bino ba cordon maman get combien de fois déjà au kuten na kawana o ya ba cordon wana ba ni ba ko coordonner yo na kutelon plusieurs fois ata 10 fois ezaka ba cordon ya ba site internet même la télévision maman langue ezali ngala kota demande d'emploi moko be CV na ngamo quelque part et même mon pasteur Isaac Mutanjira ebi to kenda quelque part na écran wana na kota CV na ngame et comme mo benga nga kuku mama to kuta na sika mo quelque part na terrain net to sola entre ngano ngam na ndenge ni o yaka kaka na kekuna place nga benga songi sala hotel na va na terrasse o mama mata di kolonga c'est désolé na zonga na nganda kuna regretta mais que ce soit moi que au raté musala au raté non ka musala likolo ya désolé là musu kuna non au raté musala pona désolé au raté vraiment musala pona désolé là musu za ki nango hôtel té na raté musala té na nzamba a permettre té na zo sida donc nzamba devienga sida liboso nanga nde alinga ki té na kento kuta na pona zo sida té on comprend na raté boulot té mais na raté de sida sida ngo eza wapi sida ngo cordon ngo o ya benga ki wana za ki na maladie ya sida ba ma comme ma longité pour qu'une ndumbo ba comment ça na kati ba site puis na ba télévision même na ba radio marambo ezali un coordonnatrice tout ba coordonnatrice non na taka ba cordon te ba coordonnatrice pe ba marambo trop un coordonnatrice c'est azu moi espace moko bopo moninga leka anyati moninga poza kitoko za na taille moko bien ba balinga tam sumbale mbali musalinga moi si ya taille le quoi biso konda boye ba Michael Jackson ya bala ba Michael Jackson donc nena suka ba 16 plus alors yé a Monica taille nangeza bien boss la CP nanga combien la coordonnatrice après c'est une suspension parce qu'elle a quitté journa mais tandis qu'elle a bien qu'elle est na maladie mais alongo linga kaka po muto la CP linga to moi partenaire dans ce cas vous mettre malamté et ça me rappelle ba cordon te maman et ça même ba coordonnatrice donc partout na coordonnatrice est-ce que coordonnatrice scolaire yo journaliste ya mobalo yenga coordonnatrice no kangona makas il faut to bimana oui ça pour na bongo te maman bimana été ba ko ça moi cop moro boy pes na ngote mais coordonnatrice aleli ka moi livance oh rien dans lele moi abete moi gogwa mukolo parce que ba yokana ki basala basali en côté soit tam sous salaire na e boss ça na poto futa par exemple journaliste tam sous $100 la lobi kaka à les coordonnatrices comme moi azomona ke à lire moi na ozo kende azo kota ba émission belé na coiffer à PC $50 bien $40 aller $60 donc ba bongo banko angwana vraiment ba o bazo sala le ko ana il faut ko tika eza vraiment bien té si Jares Gabriel autre lo musique balobina maman Vicky Cartel miko bazo pe manon na kati ya France bazo pe na kati ya France baboyina nous cap baboyina nous Suisse ba micro bazo pe na kati ya France vraiment maman get yo journaliste parce que bino pe besoin pour ça misala pour na ba cordon wana vraiment conseil na onini oyo kopesa ba cordon wana pe ozolo bana ba boss nini ba o bazo tia ba cordon bitiela tiela ouf
qui s'en a un chapeau n'a bien. Comme conseil était, n'a condamné les cordons parce que balobi muto azu à 17 ans, muto azu à 15 ans, muto azu à matin et ande monté. Muto azu na tongo oeba olengela journée na epo comme son tina pourquoi. Muto azu 17 ans olinga iba vite fait parce que amoni que journée comme na suka aoke lala. Conseil na pesa kana bino ba cordon oyo bozu ba misala ba pourquoi. O bozo lingabo dénigrer ba bato basala ba talent kitoko pour te monde teta la eto na télévision tala iba découvrir qui est muto baté wana zo travailler. Botika bloko bosa les habienté. Donc on se coucher na oyo ozwani. Donc on se bebisa musala ya mutu oyo. Aye par exemple il y a 10 émissions. Après sur en tant que cordon pesa technicien. Tu ne peux pas technicien dans un na ba technicien na biso. Maman là non OK na komi kuna te. Yo en tant que cordon. Donc journaliste après sur rapport que nazaki ne émission na 40. Mais na mona na kuna na nini na programme de bati na 4 ordinateur na mona ka 5. En tant que cordon ça ndeni. O vérifier nous Hollandela. Na filma ki mutu wana. Nan azwa ki eloko nataki na ba donner na nani. Alors au bengi bango lande la bobe mais yo cordon roya temo za la partie pris par exemple le journaliste na simba ko ya ko céder a musu pona ko céder te musu za ndenge nini cordon wana ta mususu ngasa na sala émission na katela kai moi $5 moi 10 dollars futinga siko ngala pesa kala ngai te siko ya Monique o apesaka voilà o apesaka ta mo katela mutoyo apesaka ta mo te ba bouton moi ta musu émission la ngai ko par exemple 40 ya za na 3 a privilégier kanga stop na nga finir bouton rouge o azaki na 3 bisi allez avancer o le cahier donc siko boss na poto mo to boss na ki na mona ba au travail quitté après ba émission no yangoyo en tant que conseil na opesa en tant que journaliste on a besala ko benga la patronat na kata presse na kata ba donc muto akoti sa idéologie ya bakambo ya bonzambe muto mema bonzambe ba langue ba shika baba yokolo bo santana kata site ezanga la patronat igete ntumba la million du Seigneur veut dire moi ça pembe zanga na Congo Suisse donc mama Laura batika eza butiafu ba oyo baso ya benga butiafu donc salité donc ba memi makio na kati ya makambo ya site na kati ya télévision makio na efuta kate olesa mutu bute futa kate nzamba lo lazo mona tika mutu asala musani nge sengeli yo cordon tika ko bimana ba journaliste yo coordonnatrice tika ko liaka ba mbonga ba salaire batu comme ezaka na enveloppe to ba prix te oliaka eza mabe donc conseil na pesa ngwana mama yo technicien ba technicien na kolongola kaka Ezekiel Mutanjire parce que ça pasteur ya sala musani nge sengeli ya kozwa image ndenge normal ya pesa na ye Maître Eric respect coup de chapeau Maître Eric babi Maître Eric veut dire na kota montage yo do simbi kebele même na la pole nga ba benga Eric monstre nga benga ka la fuite na kata Kinshasa mo mbala mande futia nzambe ya kilote nga benga ka l'homme à kilote nga sona bakisi Eric love donc obi ko love mission quoi donc ya ngwana j'étais sali à passant donc pour la technicien là qu'on a remarqué vraiment même place on travailler ba technicien bazana zoa makas est-ce que mutalobaki balongol batie B et puis technicien akobalusa titre ya ko kata mabanga na bino ba journaliste mabanga na biso la mso boki moi ndetinga na boki na ngasi Jares Gabriel autre l'homme musique bakati na boki Sylvain Ilunga bakati oui technicien et sika par exemple c'est là qui balobeli sur dot tobotala ndenge nini dot et ça s'est passé na mboka na biso Congo ya balosi botala ndenge balobi na micro ya Congo Suisse ya bisanga siko muto akozala attirer la émission wana to muto akozala attirer te entre temps yo balosi thème ya émission wana et la matin ba vie ko ndenge nini donc erreur ba technicien na bisama batika bataka ba thème ndenge sengeli muto asali émission par exemple alobi lipa e comme 500 francs papa comment thème na ekaka lipa eza 500 francs et no balusa ke botala Congo mboka ebeli ebebito mboka ekomi na sukini te ba technicien to ko bongisa biso côté ina bino telinga bino fort ngai get la million di na lova bino fort ta ba gros bisou ya bino ba technicien bisko bozali botaka nde temba mutu ndenge sengeli bisike za bisika boki mabanga ne tika mabanga parce que ebite ta musoli banga na ko mo $100 mettons yo couper on a ici mutu nanga kota boitala la RTL bolibanga ne zata les atina raté mbongo mais yo va na kitu wala nga la keluka marché nanga libanda na ye nango alo couper ngai nazaki na
na 30 minutes comme si 7 minutes en tout cas vraiment ba technicien ba bakisa ba bongisa mais na 30 minutes ba recouper émission na 7 minutes comment ki muté mama bête makioniste makiona tonton lo bakema kione koti na kati ya site na kati ya média na presse baby muto azana ye journaliste te abine makambo to lo barate ba tie ka rapport tanga na mama kotanga na ifasi ke lobite ke kokorosi ba micro et ça beaucoup de filles beaucoup de gens au batanga na ifasi ke na sa publicité ya ni na binote na loba mais akorosi ma micro te so bi se ke sala annonce auto annonce ngoni ngamo na coordonnance CVDS na yebi journaliste mara utanga na ifasi ka ye na c'est sala annonce on se le roni ngabi ebanele mission en sujet introduction na seka c'est que yako komba na kotanga na muto la mukeli nango na muto nzamba PC maele wana aleki kolobate ke na tangela ngo ba classe ba diplôme ça te que leki muto aso créer ba biloko na mutu nga na place a na koloba langa B na lambe on a sali moi netting Laura Love Laura mystique Laura chroniqueuse mais ya beti oh Laura et simbité et puis lobe na mikone simbele la micro ma meza différent ta net yo simbi et simbeleli na yo nga pe lobe na et lobeleli na ngai donc ça mystique donc mystique donc ba technicien botika biloko yo muto atangela classe na makambo ya journaliste on a muso atangela makambo technique baza ndenge moko na muto oyo nzamba tia likabo ya kitoko kati na ye atubo bongisa mo mke bisika wana bo bongisa vraiment botia pena ba phrase na biso ndenge sengeli ba sujet ndenge sengeli pour troubler ba fan na biso na Congo et troubler ba fan na sona mikilité pour to boss rotala ngo et attirer à kota azo bénéfice na net donc c'est ça. Merci beaucoup très cher fidèle internet nasu bo comprendre maman Iguette à lobeli mukie to lobeli pour na ba coordonner biso ya ba site ba o bazo coordonner biso to lobeli pe ba technicien na biso milimu ya coupage et le ngema mbongo comme tina mamba ba émission vraiment eza vraiment bien te il faut que tike loko un peu ko fina baninga maman Laura la bakit na bossa ne loro moko na ba cameraman pe au moins un cameraman a filmé moninga bi ke sika neza flou ba filmer kaka po abimsaka moninga mabe akomo ke lumière eza mabe et ola bisa ke ni biso katozala ka bo film mama lumière eza bien na fond et pesa te to ke sika lumière ta libana to sala ya ozwane ka bonga filmer ka bongo mona lumière eza mabe to bossa romona ngo bossa siliki a condamné muto sala ki émission yo ça di domaine la makambo ndino sala émission lumière eza mabe mais muto a filmer ka tongo film est-ce que mama mo la on wana vraiment ba boss bo excuser biso vraiment eza problème ya ba journaliste était eza problème ya ba cameraman ba o bazo filmer parce que ngala na vandi na peloton nga nazo mona même pas caméra kuna ndenga liboso nazo mona yango te vraiment merci maman Iguette vraiment merci cameraman a stagiaire azala raté na kati ya maramba presse mama oh ba cameraman ba stagiaire ba koma oui bazala raté cameraman ton azu da caméra so filmer déjà ben da bilili bana kini mona te ba CP nango c'est kaza cameraman et ça te ko betela moni obamela moninga marché pour banzima yo to za spécialiste maramba média za te bison to za ba luki bison to za ba tozo ko luka to yeba musala muto ayebi na musala so muto so balakisaka ba faute pesa laka mais alors comme solo batbalo baké au caméraman à stagiaire caméraman azate bison to za ba caméraman ba caméra ou mena kata musato bosser pour te lo kwango kende kitoko donc maître John do bisiko zali yebe la caméraman à stagiaire à salaraté donc on moni lili kibilili kitoko bo image kitoko profil kitoko boye c'est pe la muto asali musala na betele maboko pour un jour améliorer pour sabenda bena pour te musala comme kitoko donc coup de chapeau na ba caméraman do bossa la kem masolo kitoko na kata vérité universelle tu vis. Merci beaucoup vraiment j'ai Dorine Mambo nakati ya Frédéric Sila na peso ba gros bisous grande sœur na propre nakati ya sud kuna maman Iguette en plus bino pe ba journaliste mais un peu ko yebisa biso ndenge nini ba journaliste bo comme na ba polémique moko ya bino na bino boko milimu ya ko fingana boko milimu ya ko finga ti ba musicien tout ko mona ndo na biso Karine Mokonzi zo finga ba musicien à mort et toi que journaliste conseil ni no ko pesa Karine Mokonzi bon Karine Mokonzi na PC conseil parce que mutu c'était tout que soko tangasa mutu Karine Mokonzi au moins la bandika babikede pola bablo moko ya mabebu tiafu ya salité donc yela ta bosse bo fandi se na kita obongate pour azana imbécile Karine Mokonzi bo excuser la fingité azana très impoli mal éduqué na bandi aratara éducation de base na ba parents na et pour nanzimite Karine Mokonzi mokandi bo benge Mokonzi kwani cabaronne Karine impoli Karine imbécile ayebi signification qui journaliste était yango mona osa ba bêtise ko ba film ba pornographie na ba net avant na kata chambre na kata toilette na douche avant ni akangi ba photo atindeli ngaso me koti na mobile na ngabo Karine okangi sao na lela roda dans oyebi nga bien nga basala nga jeté
onga Karine imbécile passe aux ali na temps oyeba ote zongi ça ki bo mwasi na yo kanga makolo na yo wana ciseau luka un jour nzamba et puis bon la motema est-ce que kenda pene église moi ça na ngani mokonzi ya sambelaka na miso déjà na France azolia déjà moi pomme na moi viande France amatolo France obimana musicien après betele moi visa ya moi kenango ni France voilà journaliste c'était wa to rote na ranger bato ba folle o baza mama yemo bato mitu se doka ekota ba kusu do ye pour a BBC makambo a presse et puis yenda bimisi ki motakala ya bana basi na kati ya presse ya ye donc bolimbisanga za vraiment mbesi Karine Mokonzi limbisanga mbesi ndenge nini to bimisi yango ndenge nini mama get eza kwa ngai no to vanzi bo na zui photo na kangi na tie na Facebook est-ce que wana swe ko mabe mama bino boye banka signification Facebook te oyeba ke Facebook eza mbele à double tranchant ton yo au kati côté ba côté pe katara ton au kata côté ozon sa côté katao car Facebook wana e boma batu car Facebook wana e bebi sa ba réputation ba sia mabala car Facebook bebi sa ba réputation ba journaliste kaka na photo tindela ki likango na poto azui di milité na yo abimi sango tindela nga plein na WhatsApp ba moni donc il faut faire attention ba biso ba journaliste ba bazo ko exposer ba corps trop ba photo pour mobala za la poto boka ke libanga promettre ko tindelo $1000 to 500 ba tinda apete wana za rapport mo na libele na yo mo na soki vagin na yo alors yo komi kosala ba buzoba na WhatsApp ba vidéo en tout cas vraiment ça malamte bande konanga basi kitoko o ba sala musala presse en tant que journaliste to chroniqueuse to animatrice na télévision to na radio to na net surtout net ndé BBC makambo et si kama wa okuta journaliste azo ko animer lokola yanke mais to za la den na kinede ya Mindondo que son homme repose en paix à Solange Mindondo un journaliste alati elamba kati pantalon to benga roni singa fumbwa to pantalon et puis à osala akati kati yuko tezabia katati awa mama donc nyonso ba poche mo na libanda donc nyonso bo libanda style wana nyonso uteka pa Karine Mokonzi te pa Karine Mokonzi te bango balanda na ba théâtre na ba télévision tout ba théâtre pe BBC ba journaliste ba Niger ba BBC bela te la bala basi surtout na kati mboka na so Congo Kinshasa balini kambo ezui donc ebite ya la tele ngo na tina nini ya la tongo parce que na scène bango ba memengo tina kati ya télévision na biso oyo ba memengo tina balabala disi ba actrice comédienne mususu na en tout cas bo excusez ngai la télé beba ba mo rotambola ba singa surtout kasi mbola ta ba singa bo tsaka ba singa mo ba mayaka na ba loketo ya malamu te est-ce que bobi signification nango un journaliste azui singa loketo atie tonga sala émission a beti boye fest no suzo mona na singa tabino moko mo bala yandeni ba mari de ni bo bengati ona penda mari de ni oza penda invité luka mibala poto libala poto langa na ndima ngo te wone ko makambo ya ba kama ba commission azana vie na poto abeteli yo kope même ba artiste comédien comme bongo ba kota mina ba nzonzing aosala nzonzing bien et comme mère o moninga te na kuku o moso na WhatsApp na mbali toko na bala te mère na sepela na yo to ba masole kota katimini o mona ka mère na ko ya tindele bia poto akiri na ndenga nzonzing ndenga ngulu sema ngulu akekuna ale atele ke mère na zemba ngo bimala mère na et puis mabala bon bana na terre ba laisse kota ate ezaka yaka to vanda mère na kangela na palais babimara la mère na bakina ba soirée tamoro beme na kini koto atinda $0 kuna esclave donc itotika on a zaina ngwana. Merci maman Laura. Merci beaucoup très cher fidèle internaute ya balobi o eza bien bozwa ya mabe bobwaka ya malamu to copier na sur bolandi quand même conseil na bisu conseil ya maman Igote la mignon de Seigneur na sur bolandi o ya lobi mukie pona ba cordon alobi mukie pona ba technicien alobi lisusu mukie pona biso ba journaliste habillement na biso puis alobi li batu ya théâtre bino boza batu boza ko éduquer mas comment fait bo sala makam o esengelité il faut bo sala to meke mpe ko bongisa biso nyonso to meka ko bongisa vraiment c'est pas bien o eza ya malamu to zo ya mabeto tika vraiment na pesi batu nyonso balingaka Laura Gilabu bilenga kati merci beaucoup moi de libanga langa en tout cas vraiment non ko boire vraiment libanga na mama Igeto boire vraiment libanga na yo babi vérité universelle mutu nyonso faza libre na kati ya vérité universelle voilà parce que boss na biso za vraiment boss moko ya mutema pembe mais Igeti le bano asuka nini to conseil nini ko pesa ba cordon ya ba site. Merci maman Laura la reine
nakolo baboye le balanga suka ne basuka ezate parce que naza toujours en vie na pesa ka conseil na ba coordonnatrice na ba équipe technique mobimba bosa la ba musala nenge sengeli tango bosa za libanda Congo apesi confiance en tant que coordonnateur be coordonnatrice au gérer bornaye to site naye yebani noko sala ezate ko beta na site moko obete ko ma deux sites na même wifi car na même site wana ba bozo tia ba fond ya vert na sima bosa la création bosa li combo na bord na bina en tout cas ça va malamu te tant mutazo photo moi quelque chose na fin du mois attends la confiance non parce que atone sikawana yeba ko gérer loko naye parce que y a zo zulango moi quelque chose ce qui va faire côté ba futa été na bino pe ba journaliste en tout cas vraiment bon ça bien na bino nzambalo la zoya kalate Jésus revient bientôt nzambalo la vraiment sunga bino bongo la mitema ba obo ba mitakala na kati ba site bo changer en tout cas concernant pe ça bino ngwana waza na besoin ya ko benganga kuku numéro de téléphone opesina moi mboti na parce que bato oyo balinga kapé mama igesi na libanda mboka baza vraiment quand même belé mon numéro de téléphone moi compte Facebook na yo opesina ba mboti na yo. OK na banda na Facebook so compte na Facebook beti Iguette Ntumba la mignon du Seigneur okomanga la ta veste langa no moi kitoko munene pona kondi kaka atala ka conjoncture ya Congo mama ko utalanga free d'ici na ya 3 ans ngo ko lo ba sur micro na o comprendre te na o konda ga so konda donc numéro na ngezali plus 243 80 86 750 27 plus 243 81 140 16 10 wana kozwanga na répéter plus 243 code ya na WhatsApp na ngezali code ya Willy Mushengi 81 140 16 10 numéro langa privé à 4 minutes on a besoin ya o le kana be mission na biso robenganga na plus 243 80 86 750 27 wana tigo na ngozunganga moko Iguette la mignon du Seigneur na pesa bambote mingi pa ya mobing boss na kombo maître John molonga la maman Micheline empereur Saint-Marc na kata France aolia mbala la denga danser Jojo Ngonda imene na kata France voilà webi en tout cas webi na Jojo Ngonda imene balobi yende musenja dollar na euro na kata France et pourquoi pas na yo Ige Masima Ngondo ya moi mo bala pembe mande fois pembe lokwa papa la ngai Didier Mbayo na kata Sidi molonga la mama Lida bonga na pesa mambote na famille Tumba Mobimba japonais Fiston Tumba banda na ngai Christeville Lisa na Mimi La Rose. En tout cas, merci à Moko Mama Laura. Moussala Mala. Merci vraiment. Merci beaucoup, très cher fidèle internet. Et merci Narcy Bolandi. Oyo, Maman Iguette à l'Obel Bisso, moi et Bélé. Après, c'est ma coordonnatrice et moi conseil. Après, c'est ma journaliste et conseil. Narcy que tu comme information dans ce canal télé, m'appelle moi Mouki. Babi n'a qu'un amour na carte internet. Moi ça m'a ko brancard. Babi les kangana nyonso, les kangana moulay, les kangana mounene. Nga l'équipe no kana ma kolo brancard. Keba, babi mi ko ba benga messi hein. Double bransard. Moi c'est moi qui a tonda ce qu'on a quatre na pesi bat nyonso balinga Gilo Rajila Bombote na pesi mama Sylvain Ilunga na kati Algérie na bosanité si Jares Gabriel autre l'homme musique na kati ya Suisse ba mikolo aza vraiment na France azo pema vraiment na kati ya France pour na unité mama Vicky Cartel na pesi ba motebele Emmanuel célèbre depuis Cape Town na pesi ba gros bisous si Jares Lizusu ba moto ba si Jares pardon mikolo pem sangana na western na lembi na ngai vraiment mikolo vraiment fona Madou Domboui la de Bundes j'ai dorina mambo na pesi ba gros bisous ba bi Joël vraiment.com ngano na zo yanto sila na ngano kaka siko to sila na vraiment na pesi équipe technique nyonso ba o balinga ngai na pesi bino ba mbote belé Fabrice Bukasa na katia Angola na pesi Glody na katia France ba mi ko azo pe mazo lia pomme ya hein azo lia pomme ya fraîche ba bilo nyonso azo lia fraîche vraiment na pesi ba gros bisous na pesi ba nyonso balinga ngambote na pesi mama abota ngai Mimi Mambo na mpezo pe papa na ngai papa Pascal Chibangu le 20 anniversaire ya papa na ngai ba joyeux anniversaire d'avance papa vraiment ba joyeux anniversaire sans oublier mon équipe technique nyonso na bosanité maman ni moi si ambiji hein maman moko boboto la patronne pona ninité mon boss maître John Simao de prix na kati ya Switzerland azope ma vraiment na kimia bino botonga ye bofinga ye azoloba kaka vraiment azope ma mbongo na
nde zolo babino kuna bosele balikita mais mbongo na eka zo babi niveau azoto bozotonga ye niveau yenzamba zo pambola ye niveau azo mata mama vraiment mama moboto galiza ntonga mutu aza na 7166 esprit na pesi bino nyonso bambote bele mama Micheline yo vraiment yango vraiment mwasi ya mbishi motema ya papa bayo